na yo bobima te mais mutu oya bima na mwasi na oyo yebi ce que moni message de na téléphone et ça la rapasi OK et ça la rapasi lelo yango so inos mais ça n'est pas c'est ndenge Vasco qui secrétaire il y a groupe ya Ferrego la musique non Ferrego la lela rebo fo ami ya bora rebo ça va bora de mina na habité oyo mboka ya ndenge ni c'est ne peut ça inos bisoro talo suko aboya rebo répétez ça aboya rebo répétez ça aboya rebo aboya na inos bi ngala pesio conseil ndugu yangu nakwambia mama kweli unaona rebo ni bibi moya mbaya sana umukatale rebo anakuwa mambo moya ya mubaya kunyumba yako répétez la lingala nalobi boy inos bi aboya rebo oyo mboka ya ndenge ni OK rebo amemeli inosibili babe na ndako yombo nyonso osala ezosimba te inosibili tozali kuna bulke après nani héritier watanabe ekoma ye abeta stade mais siko na libabe oyo aza nango ya rebo akobeta ndenge esilisi carrière voilà basali nzembo babeta nzembo ye na rebo nzembo wana toyoka yango wapi faut tosalaka baanalyse Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Nemaram. Salande Makam. Et voilà, chers amis fidèles téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Dans la télévision, la bino, internet, partout, bota, la retour de Kimia et Ingela Bota, moi bino. C'est déjà votre émission, analyse valable avec Yannick Wenge, moto, Oyatonda, Nakati Nakibonzambi. À travers cette émission, vous voyez bien, Toyaka Awa. Pour notre sur l'actualité, à travers cette émission avec Erzumbayo, journaliste à l'équipe, on a un peu de solo là. L'actualité, il y a Voice, il y a Félix Oazé, quoi, Rebo, na Inosbi, Torosola Mambele, Ferrego, Lana, Rebo, Mambele, en tout cas, Torosola à travers cette émission avec Erzumbayo. Erzumbayo, bonjour, et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup Yannick. Bonne santé, ça va. Santé, ça va, nzamba osala kaka. Nzamba obatela masolo tout ezo kenega na kibonzambe. Toujours. Neti moko lobaka talaka. Lobi tozali na église na pas prophète JC Kaimbe. Ache loboko déjà tout ça béni. Na ba partenaire na nga tout. O ba dans sima na nga lokwa ba moment moleka ba vwandu. Mukolo ntuku président de tous les hommes d'affaires. Welcome déjà à Outaki Kili. OK, ça songi déjà. Kobeta ma tour na mer, ça songi déjà. Na peso sous bon retour na Kinshasa. Il y a JR Yobe. Oui bien. JR Yobe. Il y a JR Yobe. Lissou, il y a Godin Motemona. Notre ministre Mine. Godin Motemona, il y a JR Yobe na peso mo de pas aux alliés. Banakin toujours. Banakin zo koma ala kada Afrique. Banakin tout. Calamité to bana ba réunion WhatsApp makambuto to funga ba sans oublier au Bedenzaou nouvelle énergie agence Noëlla NG business yango nde osala makamu track et kendaki déjà et komaki ezoya lisusu pona makamu nyonso na pesusu merci beaucoup na Kelly la Rock Kelly la Rock yazala ni moteur malamu bazala mingi na nani trésor muzongo milgenda. OK, merci beaucoup balobi ko bosanate mukulu place mukulu bakata suki kitoko ozala bien ozala mobimba awa na kata Picadilly c'est ongenga boza mutaka diso suki ezaye tellement kata suki kitoko merci beaucoup maman Angèle Lomba maman Lobe Banza Club awa de place na maman Angèle Lomba oui en tout cas ozala mobimba to betali solo balobi faire rigolo la bana bimana rebo vraiment tayo moko mo faire rigolo ga fait fort Vasco mabela mutabimi ça eza na ko ga fete yani ngeza na ko ga fete omoni moi signons ça na parcours na yi répétez ça moi signons na parcours na yi loba moi si aux yeux vierges aux yeux vierges et wana aza parcours teke petit mo ozwa ki mamo o tiena palais au dévierger mais ato dévierger ça pe na batumo kaka balinga kaye mais bazwa ka temps ya ko sala makambu te. OK ozala na moi signons ça na parcours na yi lelo inosbi na lobela azo stress te akomo effacer ba vidéo ba tebisaki bango tebisaki ye
bango nyonso ke mwasi soki ozwi mwasi okomi kolakisa ye na TV na réseaux sociaux ba ex na ye oyo bazalaka na ye bakolamuka. Répétez ça. Bakolamuka papa malamu oyebana na mutu oyo alinga mwasi na yo bobima te mais mutu oyo abima na mwasi na yo oyo yebi soki omoni message ne na téléphone esalaka pasi. Esalaka pasi lelo yango so inosbi sele pasi ndenge Vasco azaki secrétaire ya groupe ya Ferregola ka misike no Ferregola lela Rebo fort ami ya bora Rebo sali ba bora de mina na habité vraiment bango ta je excuser donc Ferregola le bora na kitoko bani na habité vraiment quoi mais il Rebo na sala Rebo na bimise na te les affaires Rebo to yebi mais comme mise en marche comme mise à folie bon etambola bongo za wenge etambola kala bongo soki Vasco Mabiala lobi bongo talaka Vasco Mabiala na Ferregola bandeni basaki azali secrétaire groupe ça il peut aller quand on va partir ba beba eza makambo soki ça il aller Rebo eza makambo soki il ne subit pas si moi ça il ne subit pas là ba boto il ne subit abosana makambo na Yannick Wengi afungola motema na ye abosana makambo wana soki alandika makambo na akoboma carrière na ye répétez ça akoboma carrière na ye akobela estomac lelo inosbi lelo featuring ana inosbi na Rebo lelo sala makambo lelo sali makambo na réseaux sociaux mais si plan ya scène boye ezoma kopesa vraiment makasité soki pe total inosbi akwei eza par rapport à Rebo. Répétez ça. Par rapport à Rebo memeli inosbi libabe na vie. Répétez ça. Rebo memeli inosbi libabe na vie. Ndé ba to ba ke inosbi aboya inosa boya. Répétez ça. Inosa boya ye. Rebo a memeli échec. Lelo toki inosbi asala tolandi asala babanzembo nyonso ebele asala banzembo oyo ke ntango azalaki ye moko abimisaki Rebo te ayaki na impact na ye mais lelo azwi Rebo abimisi na réseaux sociaux lelo inosbi abimisi déjà plus de 3 ou 4 chansons ezoyokana su te basi mosusu bayaka na vie ya bato baya na libabe. Répétez ça. Basi musu bayaka na vie bayaka na balibabe. Rebo azali babe ya innocent. Répétez ça. Rebo azali babe ya innocent. Donc bimi na ye ya ngona libala. Aziba mpoka. Ayela ngo innocent. Abima na ba ministre, abima na ba député, abima na ba musicien, abima na ba comédien. Ayena ngo na libala. Conseil ne peut ça inos bisoro talo suko. Aboya Rebo. Répétez ça. Aboya Rebo. Répétez ça. Aboya Rebo. Aboyana. Inosbi. Ngala pesio conseil. Ndugu yangu. Ndio kwambia mama kweli. Unaona Rebo. Ni bibi moya mbaya sana. Umukatale. Umukatale Rebo. Rebo anakuwa na mambo moya ya mubaya kunyumba yako. Répétez la lingala. Nalobi boy. Inosbi aboya Rebo. OK. Rebo amemeli inosbi libabe na ndako. Yombo nyonso. Osala ezosimba te. Inosbi tozali kuna bulke après nani héritier watanabe ekoma ye abeta stade. Mais si on a libabe oza nango ya Rebo akobeta nini esili carrière. Voilà basani nzembo babeta nzembo ye na Rebo. Nzembo wana toyoka ngo wapi. Faut tout ça la analyse. Merci beaucoup Azumbayo, je crois que tu vas se là nous au babin. OK va voir ça waze comme faire héritier ba PD, ba bila filer ba PD. O bolanda ba hôtel ba sumba bakane ba mettre musique yana ba comme ba PD, ba double simba nini. Venons waze quoi gaffe fort. Et alokuta. Chef d'orchestre de Mtoloba. Alokuta. Chef d'orchestre ko c'est marrant. Ah ko c'est lié. Répétez ça. Et alokuta parce que bana baza balingi waze quoi te. Waze quoi ça bango ke na ye na stade na tondisa te. Na ki ko beta na stade poete na kota na liste aza deuxième personne qui découragé c'est pelé ko beta stade ana te ba yeba ki ba ça le roteza sur le roi humiliation eza humiliation te waze quoi monstre d'amour ne azawana héritier pas waze comme même la waze que l'autre. Répétez ça. Ah même la waze quand l'autre. Waze quoi ça dit fait waze na fula yo waze kwa azaka waze kwa sala waze kwa za waze kwa ya nini aza monstre sala monstre kombo mto waze kwa muziki de waze kwa muziki
La bête à nous. Hein? La bête à nous. Banze mon ebe beta malobi to saino na Christa to ka banze wa quoi te? Ah mon cher. To saino na Christa to ka banze ko kala tomba juste bien na bazali. Et ça nzembo. Tomba bi tomba yoki yango ça na bande ko yeba. Afingi siko héritier plaidé né. Te afingi héritier aza PDT. Je sais quoi bien bien. Et ça jalousie. Répétez ça. Bolinga bakabola héritier na vie na yi. Héritier basali featuring ya bien et fully héritier et fully waze quoi. Et fully waze quoi de fully. Et fully héritier et fully waze. Waze pas fulama. OK. Waze pas fulama. Ozolanda. Lelo ba prêtre ya mboka oyo. Ba molinga waze ka boka bango poani. Pona. Ba molinga waze ka boka bango poani. Na nzembo ni boka. Nzembo ni asixé waze ko sala beti. Papa, waze ka asa banzembe bele nzembo ba bimisa ba mala fali pupa. Répétez ça. Calamité va dire que boy mala fali poupa. Ce que dio yo sait qu'on a fali poupa. Mais c'est la babi. To so zanga kilelo. Kilelo ndezo zanga waze ko. Wana bango pe baso zanga kilelo ki motema mabe. Jos diena motema mabe. Omona Gaba na tachu motema mabe. Je sais que motema mabe. Omona mutakala be SNP. SNP d'aba local déjà famille na bango. Répétez ça. Ba local SNP na famille na bango. Nabi plan no ya pe ba SNP. Répétez ça. Pas ba SNP na commune na Kinshasa. Ah, Nazara attaché les postes à SNP. OK. SNP tanga longo kaka culture pays. Abenga air zoom ya ko changa poa. Na ye na che poa. Nama salanga mambu base aibi basiste ya Ferregola. Et Simbate un bon chanteur mais azana libaba azana mpoka. Répétez ça. Azana libaba azana mpoka c'est den play. Vidéo na bezayete o takala. C'est den play. Biba salige wa c'est quoi salige. Eza buzoba na ye. C'est den play alingi basi mingi. Répétez ça. C'est den play alingi basi mingi. Ngala ndo pesa c'est den play conseil na bi All Star. Yo sta otombo ko linga basi nzela pona na. Yo il faut pas linga yo abotombo mutuka c'est de plan mutuka te. Kasi waze ko. Gucci pamala mokili mbongo. Vele isa bongo temps. Gucci pamala mokili mbongo yende. So moni set and play. La minute oyo azo tambola na mutuka. Eza grâce ya Gucci pamala mokili mbongo. Chef ya Free d'ici, chef de homme d'affaires nyonso aoki mawa. Mona ma leli. Aleli ndia sombeli set and play mutuka. Olanda azala libaba azala ponga to na fana ki na si Gucci pamala mokili mbongo bi keba non sombela mutuka na ifo zonga pe ba cholo boko po ako memelo pe poka na cop. Répétez ça. Ako memelo pe poka na cop. OK. Ozolanda. Voilà, merci beaucoup toujours dans le cadre de l'émission na biso toyaka poto sola sur l'actualité. L'état zuma pe ba mo ndambu toyaka poto sola l'actualité les kaka nambo kwa na biso chers téléspectateurs. En tout cas, merci de la confiance au ça biso boza tellement belé boza biso toujours confiance boza arrêter de s'abonner parce que comment s'abonner alors cliquer to répéter les yo. Sur cliquer to répéter les yo. To zoni toujours fallait pour pas autant aucun de Guinée à petit concert na stade batlo stade or que ça qui fait sport mo salamaki par rapport à ba Gaulois na ba Wario guerre wana comme le mot ba confusion donc c'est le mot ba vimbison yo ta que journaliste au monde te moni ba Wario pe ba moko ma lokuta trop. Répétez ça. Ba Wario baza lokuta makasi. Ba moko ma lokuta baza lokuta. Ba pesa artiste na bango chance te. Batika artiste na bango dans la libre. Ba lo ba vérité. Vérité les guignonso. OK. Soki osali likambu ya malamu tobetelo maboko fali po bakendaki Guinée eza le roi Fespam festival moko boya munene ba artiste nyonso bazalaki wana bango bazui yango bamemi yango bakomisi yango cop na bango ke fali po bakendaki kobeta stade wana concert ya ye moko ya wapi eza festival moko fali po bakendaki notre artiste akendaki ko sa fierté na biso akendaki ko défendre notre patrie atamboli na drapeau na biso le roi mettre Gims nenga tambola na drapeau na biso badaju ba oya ensemble ba jibe piana bango tunde batambola na drapeau na biso alors akei wana abeti stade eza festival moko ya mboka ya Guinée gouvernement guinéen bango ne ba organiser eloko wana na signe il y a artiste oyo a un impact na ye fali pour reconnaître fali pour pas aya alors bango bazi yango ba komi ko lobete fali pour pas kendaki abeti plein fali pour pas kendaki boy moi on appelle ça fali pour pas conseil que
allez ka pe na média sur la pe na ba wario ke batika kokosela makambo ozolanda batika kokosela makambo lelo na kin et comme ça la jeune wa gaulois répétez ça net aux jeune bosa gaulois il y a solo comme na kin comment na kin bongo la jeune gaulois on a dit pembe oza wario ozomona yango nde batika komema artiste na bango na ba jeu moko glissant okolo bani pona mona oui mona na émotion moi émotion oh matana commentaire concert fallait un impact fort du succès fort mais ba émotion na moi mon père ça la gon bazwa pas faire na ça la faire mutu na émotion bon de ba créer mon non ada makiona musique ba bi mona ada makiona ya musique et okolo bango ni de ma musique na biso ezana na lengi père la gunango musique na biso ya na gunango yango baloba bongo bapesa biso ba sentiment ko sala ba analyse ça sentiment o lo basu na TV lisusu to lo barate po na sentiment to lo bane bilo rezoleka et là o le kana ya mwana mwasi ana to mona ba pas faire répétez ça to mona ba pas faire faire abimisa bon na habité so ya faire daki moi c'est naturel avec une émotion to mona ba faire on fait mon ana tout c'est tout qui ba nini ba tombolier batomboli wana papa baluki basali tout bamatie na podium bamatie na podium sikoyo tomoni yango lisusu pas grand prêtre les grands prêtres fali tout par aigle et moi na et pas na concert gaz maweta sala pe bongo siko mona ngo na tinda alobana no ndeni mona ngo pasa kauka za pe kitoko te ba fula mona bata mukevu mwa bongo finga ya so na 12 à 13 ans te mona na 12 ans oui présenté moi comme dans 16 ans moi là c'est âge de 25 babi na micho esko ba nominé le plus émotionné du Congo moi na azana mutatika émotion na défaut au moins moi na tie comme majum subo ya makiona te ya makiona et normal te ya makiona répétez ça ya makiona moi na makiona moi na za makiona te moi na pas moi na jum subo nani Félix notre président je suis pour voir Félix car c'est le mot personne ça Mathis tout que le jour Félix notre président moi notre président si mais nous à Mathis c'est sur le podium apaiser sur ma voilà Erzum Bayo to comme presque na suka message ezani na bande ko ta la biso donc message Erzum Europé ça ba congolais tout bazuli ba kota biso zani ya ba congolais signon so s'abonner bo liker bo partager bo commenter mais mission na biso so sala qui fonce toujours vitesse qui fasse toujours makambu biso tozali en Afrique en Afrique du Sud ça toujours musala tozela raté que ba mission ba ya tozela raté nini ba bona net ono ya notre ministre Godard Motemona sali bango tiba ministre mine toleki na biso bien ba fali oh kofelo ba fali na ba soleil ba sepela ki ezala ina ngope bien merci beaucoup na batu nyonso merci beaucoup na ya JR Yobe batu nyonso ya JR Yobe abi pesa makamozo makambu ba wario bozala toujours bon moko ba gaulois bozala toujours bon moko ba Sonic ba jibe ba jiberera batu nyonso bozala toujours to ya bon moko merci beaucoup na mukolo ntuku ben moleka Gucci pa mala mokili mbongo bede nzawa nyonso novela anti business princesse le sénateur à vie massa na biso mukulu massa na biso mukulu coiffeur dans la biso ba bon mon émission nyonso c'est ozaka boye c'est grâce à mukulu ati ko pa futa so mbongo te wato so la pour tara mukulu la Picardie le baka to suka kitoko baka to suka bien ala na kata Yoville la Picardie tuna mukulu mutu wa yebani anto kata suki kitoko pe Babi Max colonel Général Max Mokonza Braza merci beaucoup bien Claudia qui merci beaucoup Maman Lobeka Mbanza Club place Zara 28 comme Mbanza Club oyawa Zara 28 et pas Laurent Aigle passation de pouvoir par Angel Luamba Maman Lobeka Maman Lobeka place oyo jonga mtama lango le en tout cas le royaume de l'Ora sali ba congolais ming ba bongo te po congolais mbo ya esprit mabe congolais lingi muninga ya facete ba ya ju business a kitoko boy a PCC que maman Lobeka pesa ka bien maman je lo tu appelles na matanga to bongisa notre frère biso Félix bale monge to lobelango biso la congolais mbo pati na peso mbote moraliser da bagi aroya pe na matanga sala bien Holanda na sengi bana mbanza nyoso mutakufe bale mbongala azara na mbanza bureau
bureau batindike na 4e niveau tina c'est en tout cas et ça les passe nous sommes Stéphane Mabila babi ye ensemble bien Cristal Club le seul place ya ba congolais pe oyo c'est au long pas maman la Cristal Club église catholique na biso na pesi batu nyonso mbote. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Erzum Bayo, en tout cas merci beaucoup. Tout le monde Team France Télévision, Team France Télévision, Team France Télévision, Némara. Salande Makam.